Bonjour, 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 bonjour. Bon déjeuner de ce matin. Bon déjeuner, coucou la famille. Bonjour, pourquoi pas bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, na sous les baobas. Vous en adresse à bien, chaîne à bien. Likez émission, aimez émission, partagez émission, surtout Ekomati. Na moto na osolo na oyisa na osolo na bien na tongwa matin na tongwa lelo pardon pour sa conscience ensemble pendant plus ou moins 20 minutes. Et ça biso bien. Voilà, prenez place hein, vraiment vanda moko pati moko pa café et ça va bien to solo là. Vraiment ekozala kitoko makasi photo pesa na rappel ba conseil entre biso et ozala bien makasi. Voilà. Bande konangai, vraiment, j'espère que vous allez bien. Shalom naba homme de Dieu. Ceux qui nous ont à Bateli Bisso, ceux qui aux 8 ans, Lelo, homme de Dieu, à koleka na chaîne. Pourquoi? Ba oyo barolinga, balingaka. Makamna bonzambe, bokoya kokota, toko solo la, ba prophétie, ba matéa, voilà. Oya linkondima, andimi. Oya boyne, o boyne, o tozaboza ka obligé te. Voilà, mais na pourquoi Moussa Nanzambe a collé Kaloba, sauf imprévu, prophète Moïse. En tout cas, au Bonika, Bonika prophétie, on a koyeba, ndengenini, kozala orienté, boya ebele, na 19h R, il y a France, voilà. 18h R Nabiso. Voilà. Donc, bande konangai tokoti na sujet à lelo. Toye kosolola likambo etali Marie-Laure Mwaka na kati ya Canada. Topesi bambote ebele, topesi boboto bondeko na bandeko na biso église catholique. Shalom, reshalom na ba homme de Dieu, matondo na ba kimbangiste, respect ebele kande topesaka na ba chef coutumier na biso et puis topesi yenge na bandeko na biso ya Bundu dia Congo na église ya PV ya Longo. To bosanité bandeko na biso ba musulman ba salam toute tendance confondue quel que soit parti ni nos alliés musique ni nos alliés église ni nos alliés to pesio bonjour bonsoir ça dépend er nini na kokota na kati na ndako na yo pona otala émission oyo bandeko na ngai kolala kolambuka to monaki yango vraiment to monaki ben na monaki batebele ba commentaki yango te. Marie-Laure a komaki ko poster mobile na ye na page na ye news de star komaki ko poster lemso a poster maboko na bango moko a poster ba mitu bakati moko abandaki déjà ko poster ndambo tamso alingaki neti batu pe ba réagir mais en tout cas batu ba réagir ça qui vraiment te comme si ba ochaka ba commentaire mais batu ba vendre lango basel lango ba live basala ki yango te bilongo pe boyebi réseaux sociaux ezali vraiment busy très donc actualité zaka ebele na réseaux sociaux batu bande penda osala ngo ka te ba ye ko sala ngo ka tangu audio ebimi ke mobali azobondela mwasi na ye wana ya ndako azoyebisa ye ke ezalaki na ngo kaka buzz basalaki na Marie-Laure et puis et c'est style qui nango pe okomona pe sous ba photo wana te ebimaka non alors et le bipe na portugais et silaki o ba interprétaka vraiment nini portugais ba expliquer ki to pesi bambote ebele et pas et ce n'est pas nama ngana landaki on a TikTok na he vraiment on était là to bande koyoka kandenge zalaka moi commentaire moi qui songi bilomo boyebi musala o etambola kana ki songi so ki songi ezate ata ba ya mabindele partout donc kozaka na kati ya media etambola kana ki songi alors bande konangai et kosala vraiment batu ba bengaki ba o ba seki ba o ba sepeli et puis voilà le quoi zaki azamo panzi sango azamo to asali kombo makasi vraiment makasi tant to lobi makasi na communauté na biso so to tangi parmi 1 2 3 azana kati so to tangi nani ya liboso nani ya mibale nani ya misato
azana kati. Alors et puis à ça la pe émission moko ningi ça penza et cartonnant alobela pe batu ba mabala ya batu ba fi ba bimara na bana mike alobela ba oyo ba libale kufa déjà et pas ba fali donc à beta vraiment c'est pendant ça pe ba 4 heures on ça pe ba 3 heures donc à conseiller pe batu eza malamu te kozwa mobali ya mwana muke kozwa gigolo kozwa mobali aza sans papier a conseiller ndenge ni ba verbe ko chimola yebtande ko ayela biso ko chimola kote mususu manuela yela biso magoda ya yela biso ko chimola donc voilà bande konanga ayaka penza na plaire makasi et puis jusque là ata vraiment na mona ke mingi sur na YouTube te mais aza toujours à sala kombo na yewana ekufaka te ezalaka toujours na média aye ko publier bandi ko publier sikoyo elongi ya mobali wana bon toyebi te soki ba filtre parce que tozana ba filtre mususu soko tie yango bokangi photo ezongisaka moto jeune okomona bindo tali boye elongi komi ya neti ozalaki na ba 23 ans toyebi te soki mwana mobali wana aza mwana mukie ou bien aza mukolo selon ce qu'on a opesa conseil na olobela selon bato balobi selon bato ba témoignage balobi ke mwana mobali wana aza mwana 1991 donc mais Marie-Laure aza série 7 voilà même si aza série 8 botie au série 8 lelo bana 1980 bakomi na 43 ans bana ya 1980 bana 1983 bakomi na 40 ans cela veut dire que mwana mukie na média aza na ye lisu te donc bato nyonso bazokende penza na vitesse kala pete atokoma so na janvier donc o bazali na 40 ans bazokoma na 41 ans ngambo na ye kokanisa na vandi na la fungo miso abi bana 1980 bakomi na 43 ans 83 bakomi na 40 ans bana 84 année prochaine bakomi na 40 ans donc bana bato bakoli bandeko na ngai yo moko calculer soko komi na 40 ans obandaka acte sexuel na 16 ans ou bien na 18 ans ti lelo ata yo moko sozwi penda ba diplôme ebele oza so mwana muke te alors bandeko na nga kolala kolamuka baye kolobi vraiment ezalaki benda bika na bachaîne mpo na likambo etali Marie-Laure oyo bafingi ye parce que ye pe bazopesa exemple yo moto bande kofinga Niki Menga oyo balingaka Niki bakei na bazongeli bakana bango bakoti na bakana bango ale babandi koatake oyo pe balingaka ye baye basalaki pe balive na bango oyo pe bazalaka mbeli ya minu mibale bazolakisaki balingi ye balobeli ke balingi ye me na suka batiki pe bato babandi pe kodemare ye kofinga ye donc lobi ezalaki show ya kosakana te en tout cas bato ebele bakotaki mais ngai eloko naya kolebisa nazoloba na bino bandeko na ngai ndenge bomona biso na kamera bato nyonso ka bato ebele nyonso bomona biso na kamera bazoya bazoseka bazolakisa vi na bango akoya asimi mobali na ye ozomona kake comme si ye aza na vie heureuse azolakisa ndako asombila miso azolakisa mobali na ye azobota bandeko na ngai yo sikoyo ntango na nsima kamera oza mpe na mobali na ye ozonyokwama ozokanisaki ye aza heureuse lokuta na se ya mabele oyo moto aza 100% heureuse aza te même si oza na mbongo ebele même soki tuna Kabila aoyebi so ntango mosusu alalaka te oke tuna Olive Lembe awuti kobela bacancer bamaladi ya makasi donc mutu na mutu aza na croix na ye ntango balobaka mema mokumba mosusu boye komona boti bana baza na mbongo bana nyonso ba ss donc mutu na sa mabele aza na mokumba na ye kokanisa te ke bainfluenceuse moni yango bapesa bango kombo aye koinfluence bino mais na nsima nango eza bongo te ntango bino bonde komona lokola Marie-Laure bozomona ye comme si azoya bafiltre azotia beauté mwasi kitoko mwasi boye mosu ntango omoni mpe na miso boye kongenga wana ekozala mpe te
Tant mosusu pe tant omone na misu boye tant mosusu olobaka mwana mwasi anga aza molai okoki komona mokuse mosusu okomona lade danoise boye lade danoise mokuse omoni nga molai mwana mwasi mosusu abengi nga lade danoise na loti olati sapato numero 42 43 sapato boye olataka basapato namonaki oloti na basapato ya kitoko ya 42 eza ndoto alotaki me alobi mais lade danoise na ndimi te foye alataka ba 38 mpo nazaka molai mingi te. Mais tant que bengi nga suka to tunanga la de nos o chosaka numéro ni nga binga la chosaka 42 43 41 et comment et soit kangai akamwe ngabi oui kolanda caméra te caméra na mse zo montanga mukuse mais na sa mukuse te na ndenga mwasi kozala 1m72 et eza déjà taille mulai parce que taille moyenne ya mbo penza balbaka mwasi moyenne eza 1m68 ba 65 mais ceux qui moi c'est abadi koleka ba 1m69 70 71 72 il y a aussi des 73 bana nanga baza ya liboso na mibale baza ba 1m76 ya liboso za 1m76 ya mibale za 1m75 vous comprendre donc bande konangai kobolandaka aspect extérieur na biso te sikoyo Marie Londenga zaki wana azaka na crise d'amour azalaka penza na posa ya mobali pona yepe ayaka na media atiaka pe ba photo alaleli mobali apesi bizu a souffrir nango bambula na bambula si tango banda ko pesa bino ba conseil ya ko chimola ya ko sala boye mais ko chimola penza zo mobali oya chimola ka ye chaque jour azalaka na ete azalaka te mais akoya liboso na bino bomoni ere moko bande ko utiliser mobali moko boya libumu munene boye azosukula ye donc mobali penza boye azalaka te. Il y a je crois 5 ans 6 ans passés je ne sais plus combien d'années Marie loka soka mobali awa na kati ya Londres abandaka koluka azwa mobali lemsu na mboka na bango abandaka koluka me azwaka ba mibali ebele ya libanda ba Suisse akenda komeka esimbi te ameki na Irlande esimbi te awa na kati ya Angleterre bandeko ngala zaka mwana mabete ba benganga Marie Laura ya awa na kati ya Angleterre mobali abanda olinga ye camarade na ye balobi benga mama la danoise aya ko filmer ye caméra cachée ndenga zo ya kolanda mobali awa na kati ya Angleterre na boya likambo wana parce que le karma existe on ne sait jamais nga so nazaki parce que namona asalanga mabe mokote asalanga pe elokote azali mwasi lokola nga tango nanu aza posé te azoluka mobali akotatone partout balobi celui qui ne cherche pas ne trouve pas si tu ne toques pas la porte personne akofungolela yo loba mutabande ko kengela na fenêtre ndako coïncidence amoni yo afungoleli yo mais ceux qui muta acté otoke te muta donc moi si fois luka fo abeta koto atalisa koto azalaka na donc na ti asilisi mission mais tanga kozonga azalaka pe na pasi na motema azalaka pe na sete oyo bandaka koswaye po azana mobali a pratiquer pe biloko azote ya bato ozomona ndenge pe Paul azalaki azote azosala ba miracle mais azana kunki oyo ezolinga ke elongwa pona pe bato bamona vumaki te asambelaka pena nzamba solo ndenge ye pe azalaki na mobali ya sûreté aya awa na kati ya Londres alandi talaka garçon afuteli etike akomaka na tongo makasi très fatigué maquillage te lokote bakangi ba photo batindelinga mais nazo ba photo wana na efasa nabi o eza molimo mabe un jour parce que nazo ba série mo bakanga chaîne nanga asalanga émission bangona mamu mais asalanga émission na ndenga mabete azo poser mamba question mais nayebi nanga te so basalaka G en tout cas basalanga émission soki pe nazaka na air wana balance ya motema mabe o balancer ba photo wana kitoko te mobali wana aza awa ntongo Marie Laure ayoki émission oyo alobaki la danoise azokosa te akomaka na tongo il fallait nga nalamuka tongo na ya wana bake kotike na hotel bazulaki aye hotel tout donc ayebi mobali wana mpe azalaka na ye na mwasi kaba mibali oyo bakosaka na bango bato ke naza na mwasi te en tout cas balinganaka pena na telefone
donc Marie-Laure ndengazana ayebi nde basala ka bolingo ya téléphone en distance ayebi yango asala ngo na mobali wana awa lobi pe to na yoki mutu muso amatia lobi ke azangi na mobali na Irlande to yebi pe ke yemo mandako loba nazali na mobali na Suisse atantone mibali ebele bandeko nanga bo comprendre ye tanga ye ko tomber na mwana mobali wana ataleli ye quelque soit mwana mobali wana za sans papier quelque soit mwana mobali wana zo sala te apesi corps et âme soit disant que balobi pazana zemi soit disant que acheze asalisi tout basala que azwa zemi parce que aleki déjà 40 ans wana ba soit disant bino moboyika bandata sango ya internet na yebi âge na yete mais kotala yeboye banda to yeba ekala lelo penza bataba nga banda na yeba taba 15 ans passé ataba 15 koki 15 ba 16 ans 17 ans banda na yebi ye na kati ba média siko wana zaka na âge ne tant ba bandaka siko azaka lelo azaka na 25 ans siko azaka na 26 ans siko bakisi 15 ans lelo comme na ba âge ne akompi na ba 40. Voilà, ça c'est moi la mukete. Mais moi na mobali ndenge bato ba yebie ndenge bato bazoloba balobi kaza moi en 1991 donc azana 32 ans. Bon. Soki akovanda na bien to souhaiter bonne chance. Mais communauté na biso, mibali ya communauté na biso, lelo avandi na moi si yo leki na âge parce que les msou succès azoluka succès mais lobby akotanga komona ki akomi poser Marie-Laure Keba. Okoya kolela pamba. Il fallait luka un bon tonton, même il y a 50 ans, il y a 48 ans, bon tonton, biso to kola lisute. Nzaba osunga opesa biso nini mafuta to zongenga mibali pe bazongenga. Fallait zo mobali no un bon tonton, o bozana ye karata ya 10 ans et car il y a 8 ans. Mais kozwa mwana wana ya mobali na ndenge ba beteli lisolo na ye na batu bandeko Marie-Laure en tout cas osali fausse affaire osali penza fausse affaire et pesinga mawanga ndeko no mwasi tango na yoki lisolo mwana mobali wana na yebite batu ba changeaka mais tango na yoki lisolo na ye ke bande kozwa ba image ya ndeko na biso musu mwasi kotia na télévision ko se masturber mwasi akuta ye nango abenga na ye pona ndenge wana mobali o mingi mibali o ba bimi na musu moka bimi na ndako parce que azomona que ça ne va pas ezalaka ndenge mususu mais mobali oyo mingi mwasi abengani ye bandeko il faut ofongola miso otala pona ni babengani mwana mobali parce que biso basi tolinga kapenza na motema tolinga kapenza mobali na motema mais soko moni mwasi akomi na suka bengani mobali il faut pas ko welela ko joyer yo mekana ko étudier j'espère que o umeli na ye tant mususu o étudier ye pas dans moni ko bani ko lakisa tozuinda kwa sika je crois na Edmonton na bino kuna na kati ya Canada boy vraiment na landa ka page na yo vraiment na mona kiango na lobi oh gloire à Dieu mais kotala mwana mobali wana komone loko aza na maturité te komone loko aza mwana muke siko na âge oyo komi nango et puis na posa mobali oyo zalaki nango zo luka o luki penza o balobaka ko luka il fallait la mususu o sala vraiment attention parce que aza na mukanda te soko okopese mukanda et que lelo akimi ba étude neni mwana mobali wana sala ebele balobi atanga te Marie-Laure yo na niveau na yo ofale ozwa mwana mobali moko bimisela biso mutu moko akitoko mutu moko atanga mutu moko aza posé mais toyebi te eza nini oyo kokoya na kati ya mutambu ya mwana mobali ya ndenge wana et puis koposte ye kebana nuzela bosala na mariage boko sala pe mariage mais lobi pe akimi mais toujours souhaiter en côté, to souhaiter bonne chance. Boza lokola Macron na Brigitte, so moi c'est né Brigitte. Vraiment na comme na suka. Mais soki te en tout cas kozala passer. Okopesa su biso bandeko na o passer. Biso batolinga kayo malgré baba emsungo batira yema na biso à YouTube mais tolinga kayo okopesa biso liso passer. Vraiment bozala bien na mobali wana. Zala na e bien, bozala bien. Soué na biso yangwana parce que o souffrir na iloko yo tangi ke ozwa mobile. Yango tango omoni ke ozwi mobile siko ya pembeni ya mboka mona yo otali lisu te
bolingo elekio mais keba tala age na yo kosala bolingo bana ya mike te kosala bolingo bana TikTok te sala bolingo normal batela mobile na yo zala neti bato ebele na kopesa exemple te bazala mibali na kati ya ndako me babomba mibali na bango zala lokola biso toza na ba wifi na biso me tobomba bango tobola biso kopublie bango il fallait pas opublier siko il fallait obomba no mobile na yo bovandi na bino soki pe mais modèle oyo bandi komemela yango bapublication lokola bamanike wana eza kitoko te esali bien te soko koyoka nga sukisa bapublication kopublie lisusu te vanda na mobile na kati ya ndako libala eza na kati ya ndako eza na kati ya media te libala eza na kati ya ndako ifale kotosaka surprise mbala moko pa obali ata to hôtel ba fille mususu ba manya na Kishasa bala me apiblia mobile ne pamba te tango basi to mona ye ba sali libala vanda na mobile azaya yo parce que ozo publier ye comme si ozo linga oyo sa bambanda ke ngam tu na vandi na ye cela veut dire que ça libala keba parce que mobile oza sur na ye o laksa photo na ye o laksa na o laksa wifi na pana ngamo naza sur na ye na o laksa e pa ya nani tu vois mais so na yebi ke babanda mo baza gauche babanda mo baza droite fona bandokanga ba photo na banda ko poster ba mona ke za pa nanga amona ke boy non ça n'a rien à voir ce que ça sur na mutu na yo oyebi ke akende gauche akende droite ngande aéroport donc je ne peux pas et goza na ba occasion moko boye elle sou fête mo bo na sepela ki na tchango na site na nga na GPR moko na retirer et comme privé voilà même bolingo na malembe to souhaiter kaka bonne chance vraiment na komi na suka mais lobby Marie-Claire et Marie-Laure azwa ki tension o ba bengi tension ya kosakana te amona ki pasi oyo tango ye pasale la kabaninga be mission côté ya ba ko ya ko chimula wana ya boy ndenge ba mona rapasi donc les karma existe o to sala kabaninga ezongaka yango bande konanga ya YouTube nangai moko la na sabino nazo se conseiller même so zo ko démarrer moninga même so ko lobela moninga mabe zalaka na ba frein zalaka penza na ba chaka ba o chekal sinon les karma existe mukolo yo ba ko kango infraction batwana ba koya ekopesa yo tension bande kwanga soki Marie-Laure lobi azwaki tension te tension mataki ete lokuta mais toyoki par exemple azana zemi tokosenga bandeko nanga mwasi ya zemi babundisaka ete toboyite boya kokoma bobundisaka kingandi bobundisaka kingandi parce que bato na miso bandako mona zemi yango ezaki lokwa maseki e bandako ke na lire moko boye mais tant bato baye ko comprendre ngako tuna chaîne nanga na bundisa nanga mwasi ya zemi te tant bato baye ko comprendre que non eza zemi ya solo il y avait des gens au badoza ba op ba se réconcilier na ba op ba bongisa donc bandeko nanga Marie-Laure soko zoyoka soko zo sepa na mobile wana memai na kimia komema na ki vantar te komema na ba postage ba photo pamba te parce que za mobali moko azali na ye moi escroc azali na ye gigolo azali moi so aller la base mibali aza mobali moko boye a changer basi keba atamsa zoluka visibilité keba Marie-Laure keba oya osimba touche et ozala souci penza na famille na oza pe na mwana no mwasi faut keba pe kotala bien na mwana no ya mwasi pono kolisi mwana no mwasi aime sou passa leki 18 ans keba batata bongo po ya koyoka lobi azui yo mwana keba un bon entendeur salut bandeko nanga tuka bambote ebele bon service na ba obazo ke musala tokutani to sololi vraiment merci beaucoup un bon entendeur salut. Voilà, bonne journée, hein? Coucou la famille. Bonne journée à tout le monde.